Alléluia. 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 Tokangi miso na likolo ela moko moko te kokani na yo nanguya nangembo yo zanzambe na likolo toyembi alikolo bela moko beta maboko bebe awana se moko tea kokani nayo namuya nangembo yo zanzambe allez tout le monde la kumbami Jazolo balangaya lobi motoyo azako yoka maloba na nzambe pe azako simba azako batela yango même ata liwa soki ekomi ligo lobi ko kokota. Amen. Amen. Makomi ezako loba na ngai na Marc était tout passera mais la parole de Dieu ne passera jamais. La vérité. Et makomi ezako loba na ngai maloba na nzambe nde yaka kopesa kimia. Amen. Et si ko okufa ezalaki maloba na nzambe soki eye pesi lobiko. Amen. Et si ko kolele ezalaki maloba na nzambe soki eye pesi esengo. Amen. Et si ko maladi ezalaki maloba na nzambe soki eye pesi guérison. Amen. Alors la moto moko pesa nga amen ya balon. Moko pesa nga meno eleki ba meni nyonso. Et moto azolo ba meni plus que batonyo face à la montagne mosa ko vivre. Ozo kangamis ozo bondo ozo ba liloba moko. Ozo ba nkolo na nzela na maloba oyo nazwa eloko nazoluka okangi miso pe obondeli na kombo na Yesu. Papa Lola, pourquoi tu as un problème dans le ensemble? Tu as toujours les connaissances ensemble. Tu n'as pas vie ensemble. Je papa, Amen. 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 Mosali na nzambe na nguya. Etika na yebisa yo moto nazo présenter yo na tongo o aza moto aye ko pesa vie na bomo ina. Akala biso moto nazo présenter yo ce matin na moto yo aye po a changer vie na yo. Makambo ezala ki bloquer la vie na yo lelo zo changer. Nazo yo côté na lingo pesa nga meno ko pousser. Ma commune en Zambé zolo babasal na Nzambe bazo mériter double honneur. Et basal na Nzambe baza bato ba pesa kape mitindo Nzambe a exécuté. Tala tika na yebisa Elia lobaki mbula ekobeta te sino a ma parole Nzambe yokaki. Et mokolo ya pesa ki ordre Nzambe pe a exécuté. Moto nazo présenter aye la vie na bomo ina yo. Tango nazo benga pasteur lité ya kanda na lingi o pesa nga maboko ya Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Sengwezali. Amen. Kangamisu. Lilobana yo kolo Yeswe. Lilobana yo ezalimuya. Nakolata yango lokola mukaba na loketo. Lilobana yo ezalimuya.
Tata totiki moma ona saloboko na yo. Ndenge toyembi liloba na yo ezali nzela tika ete ezala nzela na bavi na biso. Liloba na yo efongola moko na moko aye na kati na wesika. Amen. Na kombo Yesu azankolo po bikisi. Amen. Amen. To fongoli ba Biblia na biso. Na kotanga te me nazo pesa vexé. Okende kotanga na ndaku. Amen. Na mokana na Matthieu chapitre na yango 7 verset na yango 24. Ma combien zoloba na mokana na Matthieu chapitre na yango 7 verset na yango 24. Bible zoloba boye. To vendre église. Amen. Oyo nyonso alobi bien moto nyonso akoyoka maloba na nga Nzambe. Ya koto sampe ya kote na misala. Ye wana zali lokola ndako etongami na likolo na mabanga. Amen. Mbule koya, mipepe koya, ba problème koya, ndako wana moye koya. Exactement. Wana eza maloba o Yesu mutu alobi. Landanga bien na bokebi. Amen. Alobi lisusu bwe kaka na makomi moto akoyoka te, akotosa te, pe akosalela te, aza lokola ndako etongami likolo na zelo. Mbule koya ba problème koya ndako wane kosani ekokoya. Soki kutu Yesu o ngana nuna tikala ko mona te azobo ya biloko mutu akoyoka loba Nzambe te bongo bino yaya trouble moko ekoti na minute ona mboka ona ko papolela ngo penza batu biebie surtout na église nako beta bato lengo na papolo na nyaki yo na kwesi yo okota to hôpital boniko ekomini nyango yaya soki na tei na tongo na poko yoki na tei na poko tangu tongo ezota na mutu nyonso yoka liloba Nzambe salela eza na bato bele bazwe na kati église awa tozoti ande tozote ya te yaya ngai soko yoka kate awa na kati église soko tie lokolo na ko buko mbango ko regretter. Amen pasteur. Boniko ekomini nyango basengle bo ete na kati église awa eza film sexy te yaya na kotobolo libele na mbato ko kamwa. Amen. Boniko. Amen. Ekomini nyango. Amen pasteur. Mama bomba nzoto na yo. Lelo eza jour a suka na lobi bien bomba nzoto na yo, bomba mabele na yo. Awa eza film sexy te. Bino mo commise église loko la place ko sakana nango ba bêtise na bino ngana tela kana misu na lobate yaya. Boni boyeko lité ya pete bebi sibino osiko eza lité ya kanda nazo sala ba jete yaya. Nana ko kitisa mutu moko mbanga na sebo ko kama na parce que ça c'est pas comment c'est boni boyeko parce que avec beaucoup de respect je vous dis c'est pas comment. Pasteur, s'il vous plaît, il faut tenir compte qu'au sein de l'église, nous avons des responsables de famille. Oui. Tu ne peux pas commencer à toucher dans des corps comme ça ne fait pas beaucoup du bien. Pasteur, ça c'est une prédication zobique. Zobique? Oui. Yoni mo la sala yime du côté. Mais ça c'est pas les Nai. Oui, ça c'est pas les frère, ozoku marumba to likambo. Na ko papolo na ba innocent ko kamwe. Boniko? Combien niveau franc? Niveau franc. Pasteur blesse tout ça. Niveau franc. Invité au même biso et dit moi na kati église, au même biso kanga la machine de guerre, to même biso chez Cloris. Venez. Non, papa blesse ma bande. Amen. Selon la église. Non, papa, pasteur, vous pouvez continuer la prédication. Soyez à l'aise, papa. C'est inadmissible. Ça, c'est pas normal. Avec une prédication malentendue. Non, ça va pas. Pasteur qui a tigane na yo awa te l'église. Où est l'église en Zambie? Tout se règle par l'esprit, non selon la chair. Ça qui est. Mabanza na ko kitisa mwana mbanga na se yozo sakana ngai impoli na ko lobelo tu fia mama na yo Alléluia. Amen. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? C'est pas normal. Makamni tozo sa pasteur. Tout tu m'as bêtise sur les canacats église. Hein? Pasteur nous yo elibiso. Aouti na deuxième monde, aouti pas Lucifer, donc me melibiso, et là on y a malonga ya zote on a na kate. Pasteur Selemani, pasteur kanga la machine de guerre, pasteur edingwe moto na ngenge, oyelibiso na église papa. Technologie à sika ya évangile. Ah bon? Technologie. Ça c'est inacceptable. Franchement, j'ai comme l'impression aux réincarnation et Anani Ana Safira. Oui. Ce que tu fais là, c'est plus que ma belle. Il a bien prêché. Siko un azo prêché, pasteur yo ça diwa.
parce que ozalaki wana likolo tu étais là. Ah bon? Donc moto yo memi ovandaki wana te observer ndenge azoteya. Donc olali na opongi. Il n'y a pas un problème. Ce qui est important, c'est qu'il parte. Ce qui est important, qu'il parte. Non, Tokota. Bolimbisa et Tokota, tous les canaux. Pourquoi il y a des bébés ça comme mon frère? Nous comme le moment frère des bébés ça. Olinga peut-être to kimisa bandimi pona ba pasteur nyozo memela biso. Peuple congolais bolingi vérité. Matin ni tokote ya po boyoka. Boni boyeko kata fumbe kote ninga na kati église mama mbala suka. Mukoloko ya lisusu boyaya nako komiso rouge na bambata. Yo leki mwasi nanga na kitoko. Mwasi nanga bomba kanzoto yepe bomba. Église toyokani. Nako fingo boni boyeko olingina fingo enjira mabe. Chafu na fingo siko. Na bana ko klaso ndenge babota yo. Boni boyeko. Na solo ba bien. Oya koyoka tengo ne peto koyoka na te ba frère na solo ba bien. Moninga na nzela ko pesa nga mbote te. Bosa nanga ningo bosa na libela mama bota yo posto ko meki. Na ba inosa boko kamwa. Ma sœur, ngana gangeli o telemo kei. Oningo la kisanga nini? Kibo mwasi. Ya. Na mibali yango babala kabino Soki pe mitu esala ka te. Kaka ndenge na solo ba bien. Mwana na nzambe yoka makamo na zoloba. Soki ozoyoka tenga no pe toko yoka na te frère. Lelo eza suka. Awo ezo kesta frère ete Jésus de Nias. Mukoloko yabo na kati église frère. Fasona ko pakolela yo okolapa. Parce que ezolanga. Kada suki na yo. Parce que ezolanga te papa. Non, ezolanga. Kwa fiko ekitoko. Amen papa, amen. Amen. C'est soki obali lobanga lite ya kanda te. Poko luka mutu ako kende. Bandina lelo bolingi vérité te frère Vanda. On a été à des personnes. Batatouage dans nzoto bo. On a dit batatouage dans nzoto bo on a nini. Et Christ dans jamais comme Christ a maseki. Boniko et puis à pasteur. Ngana sana posa mbongo na te na sana posa ne liloba ekota na mutu na yo. Liloba ekota. Osale lango otosa otiana misala boniko na ko fino na gorge ko kamwe limsanga papa amen ite ya pete baby sibino osiko ezalite ya kanda na zo sala ba jefi église nyonso soki okosila kosila. Vraiment, franchement, nous sommes désolés. Oui, désolés. Invité. C'est pour tout. Ma soeur, c'est un poutou. C'est un poutou. C'est un poutou. C'est un poutou. C'est un néné. Le vieux veut tricher, c'est un poutou. Ma sœur Jos. Jos. Jos, là, il y a un poutou. Quoi, monnaie? Monnaie. Et c'est pas possible. Non, frère, on fait ça. On fait ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh, mon commandé. Basta. Nous sommes amis. Nous battons à la logique. Et je suis dans ma casse. Ah. Bon, mon pasteur, le Kélingaï. Bon, le bâté, frère Miguel. Bon, le bâté, bon, va de Semas. Bon, le bâté, ma sœur. S'il vous plaît, tiens les cas. Tiens les cas. Ça, c'est vraiment la réincarnation. Ça, c'est vraiment la réincarnation et Anani. S'il vous plaît, vous permettre là, en qualité à diacre, na retrouver nos paroles pour ngande mna pesa qui a introduction pour omata soi-disant pasteur lité à Kanda. Soi-disant pasteur lité à Kanda. Conformément à la formation que tu nous as présentée ce soir, je suis désolé pasteur. Ngana zoloba au nom ya ba serviteur, pe ba servante nyonso ya l'église. 1. Je vais informer cela à notre visionneur, le pasteur Saint-Paco. 2. Nako yebisa basal nanzambe nyonso bazana libanda ya mboka ba partenaire pe église. Papa Samuel Waleba na Canada na koyebisa ye. Maman Fabienne Waleba, papa Jacques Waleba na ko informer bango nyonso parce que ce sont de grands partenaires à l'église. Et moi je vous dis, c'est le temps il y a qu'à se repentir. Le royaume de ciel est proche. Excusez-moi, pasteur.
une question, mais pas impertinente. Dis-moi. Non. On a besoin de questions pertinentes. Excusez Diacre Miguel. Ça, c'est patafioler Dieu ou blasphémer Dieu. Pasteur Blaise. Rappelez-moi. Invité na bio soi-disant pasteur. Avec une église na biso. Nda mission ya kopanza ou bien ya côté ya bana nzambe. Madame, s'il te plaît. C'est une diaconesse. Non, diaconesse, il n'y a pas de souci. La ligne au retirer parole na yo. Ngana za invité te. Ngana za awa na za na contrat ya 1 mois pour signer ba papier na mosali nzambe. Na fute $500 na ngai. Quoi? Bokoye bango lelo. Na alloué sang église. Nenga na zabo na za locataire boko zelati 1 mois kokoka. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Écoute, non. La personne oyo a loué ça au frère, yo so boudé ngai. Papa yo so si mama na lipeka. Parce que ça là est l'autre côté. Et ça m'a rendu nzambe to so traiter na mon livre ça. On traiter na ngai te bo traiter na mon là moi je laisse. Là moi je pars. Frère, yo ça là est l'autre côté. Na ko buka yo. Ça là est l'autre. Papa Miguel. Papa Miguel. Révélation. Les géants. Papa Miguel. Papa Miguel. Les géants. Non. Papa Miguel. Papa Miguel. Pasteur Blaise. Na pesi mon papa sikolu banda raison. Alors ba chaque fois so moni passer à mongo ba bon wana na ke. So moni ka mo sala nzamba za mongo surtout ya mukuse. Na ebike pantalon. Non, Diacre s'il vous plaît, Diacre s'il vous plaît. Les géants. Ko benga les géants. Beauté à les géants. Pardon, vous êtes tombé à l'ensemble. Beauté à les Ah géants. ouais, et ça place il y a catch. Bozum c'est la lambo. Ceux qui catch zone de sucre bandé comme Na ça. luwaki. Mobali no koyo kelo mawa. Mobali no koyo kelo mawa. Bongo yo yebi ngai. Vous déraillez. Quand l'église oyo eza yote tango bosinyana ki ba mikanda na bino omona ke biso tozala ete moko awa te po oya kokonza awa obebisela biso etonga na biso papa il faut y habiter en qualité oyo lati amen esika ozwa yango amen eza na autorité te katikati amen esika okosonga esika oyo ozwaki okende kosala yango na kombo na yesu amen $500 na yo moto ali yango awa na biso misato omona elongi ya motu te kasi ye apesa bino bolia na bino nyonso bolia ezalaki batiamo na signature na bino mama diaconesse bato baza na formation te nani formation eza te les gens Parce que la formation, tu n'es pas formé, on peut pas faire. Parce que vous voyez comment vous êtes. Les Français. C'est mal. Je réfléchis. Parce que vous êtes devenu un lion mouillé confondu à un cibet. Je suis en train de réfléchir.